Bonjour, bonsoir, na peuple congolais de partout. Wabino sentinelle ya RDC. Le prophète surnaturel MB Élysée. Na pesibino Losako, na pesibino bonne fête ya travail. Le ezali journée internationale du travail. Nathalie na bachiani nyonso na mikili na poto na Afrique partout. Tomoni ba manifestation. Mais dans la ville à Kinshasa, aucune manifestation parce que 98% de la population est en chômage. Ministre à travail à Salate Logomogote. Pour Nakotali Sabino et Chilombo n'a rien fait dans 3 ans et 4 mois. Chilombo n'a rien fait. Donc, Ezali, Pasipe Mawa. Debout Congolais, sauvons la RDC, notre patrie. Les dignes fils de la province de Kwilu, Nazotanga Yango, qui était embauché par l'agence contracteur des Égyptiens à Kamosha. Kamosha Ezali à 83 km de Kananga, dans la province du Kasaï, sont à l'insécurité. Bazako sollicité dans le gouvernement provincial une assistance parce que Bazali maltraité par nos frères ya Kasaï. Pourtant, boyebi que na Katanga il y a eu une table ronde Oyo et Kambama qui peut présider par Chilombo, l'inconscient, l'ignorant politique, et PC Lokomogote. Et si là qui hier samedi et pesi eloko mokote le 29 ba wewa ba bimi basali mobulu j'étais au Katanga il y a 12 ans passés, oui 12 ans passés na quartier Bel Air na Tinel po bima na centre ville batumbi bapine les 30 lisusu basali mobulu donc ba moni Congo eza ya bango, Congo eza ya baluba, Congo eza ya Bakongo, Congo eza ya Bangala, Congo eza ya Bashwaili. Nazali sentinelle ya Baluba, Bakongo, Bashwaili na Bangala. Toza na 400 tribi mon côté ekoko matela mosusu likolo na zolo. Botala bandeko na biso ya Kwilu, bandeko ya Bandundu, maltraité na mboko bato bengia wa Kamosha à 83 km ya Kananga. Bozo sala ba désordre na Katanga, mais na Kasai, bozali konyoko la batu ya Bandundu. Tout ça, c'est Chilombo. Pour aider que Bandundu, c'est Martin Fayulu, Katanga, c'est Moïse Katumbi Chapwe, azotia ba trouble pour être élection ezalate. Na lobaka pièce contre pièce et yangoyo. Mbote Maman Chantal. Tala banta Bandundu. Basa bet be bumba na betu nyonso beti ya kubumba na wa bome bumba beta wa ya nyonso ngemo na banta Bandundu baka putu kelfe ya kaka boye mbuka liboko mwesa fe bomena ta hôpital kana na bomena tani banzo bome pied tala betu andia ya nyonso banta Bandundu ya nyonso wande Maman Chantal betu kumbara kumba bankage na kacha mfinda Maman Chantal bankage na kacha mfinda bon nyonso mosonge bona kacha mfinda na kacha mfinda Maman Chantal betu nyonso na kacha mfinda ngemona bome ure kibere betu na ba Egyptien bome kumba betu na banzo na bo awa betu me fanda donc ngemba kelfe mama nous allons bomber pense nous allons donc maman awa moyen qu'elle veut Maman Chantal moyen qu'elle veut Awezali ndako ya Égyptien na Kamosha à 83 km ya Kananga. Bandeko nanga bakasayen bokota na je ya Chilombo te. Chilombo a échoué. Chilombo a fingisi biso baluba. Otozalaki bato ba papa na biso bazo benga bango ba je les connais. Ba professeur université baluba. Ba diamatufere lelo ba koma ba chikulaire, ba koma ba wewa. Bozo Chilombo sali table ronde na kuna na Lubumbashi. Et ça lié le côté abandi ko accuser
ba leader kuna ya Katanga. Mais tala makambo ezoleka. Tala makambo ezoleka. Nalobaka preuve. Botala makambo ezoleka. Bela bato omona batelemi awa. Ezali mambo semena kananga. Awe sama na kasai. Salama na kananga. Na katanga yango ya donc awa bakasai basiliki awa balobi ake nono kwa nini kaka bato bandundu baresotisa bandundu bazoza babulo. Bango bazoza babulo te awa twana kamosha. Donc na projet de réhabilitation ya route ya kamosha kananga. Logo eza logo oyo kasi lezima ebandaka boye bainsurrection baguerre moko tribal baguerre civile donc telemi oera bulo tokena bulo mimo bandeko nanga bakasayen comme moi baboyi bandeko na biso ya kwilu ya bandundu oyo bazwi bango na mosala na baegyptien basala misala na Kasai na Kamosha 83 km ya Kananga. Alors Muluba ya solo ako condamné oyo mundeko ne Muluba zo sala. Mais soki Muluba azana problème allez wana batu nyonso batelemi. Mais soki Muluba azali ko maltraiter moto ya bandundu balobi to lobate. Je suis la sentinelle de Baluba, sentinelle ya Bakongo, sentinelle ya Bashwaili na sentinelle ya Bangala. Babiloko nyonso ezali Félix Antoine Chilombo. Alingue te bélection ezalate, azo raison que na bandundu y a des problèmes. Na Katanga y a des problèmes. Mais non. Baleki nanga ba wewa, botika kokota na je ya Chilombo. Chilombo azo senga batonga 2000 maisons na route kuna na Likasi. Mais non. Tango batu bazo bima ebele. Bandeko nanga baluba. Tozo bozo bima ebele bozo kene Katanga. Batere wane tikali vide, bandak wane tikali vide. Construisez chez vous. Cela veut dire investissez chez vous. Chilombo. Nakopesa yo eloko bana ya jeunesse Kasai ya Katanga balobi na yo. Yango yo. Table ronde Katangé Kasaye. La jeunesse katangaise propose comme solution. Yemoko na discours na yaza ko acquiser ba leader ya Katanga. Le réaménagement du programme de 145 territoires en orientant les gros de son financement au bénéfice du Grand Kasaï. La délocalisation du projet de construction de 2000 maisons sur la route Likasi vers la province du Grand Kasaï. Bon réhabiliter mi ba. Bon sala ba société. Bano bako bimaka lisusu te po ba na komona pasi. Mais non. Pona nini biso baluba bolingi na pouvoir ya Chilombo baluba bolingi ko maltraiter ba Congo bolingi bo maltraiter Bangala bolingi bo maltraiter ba Swahili. Mais non. Tolobaka na Chiluba kwa benda kulu kwa muchi. J'aimerais dire maintenant à tous les baluba. À l'époque de Laurent Désiré Kabila. Pourquoi Laurent Désiré Kabila zongi saki Etienne Tshisekedi na village natal na ina mupompa na Kabeya Kamanga. Pour la nina tinda qui Équateur parce qu'il n'est pas originaire. Tout but la constitution on est allé tailler sur mesure. Au Congo là qu'on bâtir partout mais oui, mais nous avons existé avant la constitution. Non, chacun de nous a ses origines. Moi je suis Mujila Kasanga Mwachimbaou, Kasai occidental. Je suis ressortissant de Kasai. Pour la nini bozo que nous se faire voter Nambandaka et si ka ba kokono ba botama. Mais oyo dimanche na uti koteya na zana poste ya koloba mingite. C'est regrettable de voir mes frères kassaïens maltraiter les frères de Bandundu. J'aimerais vous dire une chose. Boye bango malamu 70% ya population ya Kinshasa eza ba Congo na Bandundu. Bokeba botika ba pratique oyo Hippolyte Kanambe na petit oyo immature en politique, ignorant en politique, azoko chabino na be erreur. Botika, mes jeunes frères kassaïens. Botika babiloko oyo. Talandeng bazo nyoko la batu ya biso, bandeko na bampangi ya Bandundu, bazo nyoko la bango, ezalakate, yango. Salama na Katanga yango ya donc
bakasaye basiliki awa balobi kake nono mpo ya nini kaka bato bandundu baresortisa bandundu bazozwa babulo bango bazozwa babulo te awa bato wana kamosha donc na projet ya réhabilitation ya route ya kamosha kananga biloko eza biloko oyo basoulevema ebandaka boye bainsurrection baguerre moko tribal baguerre civile donc telemi awa oera bulo tokenda bulo memo ya okende bulo ya te po awawa tu batelemi awawa batamboka awawa kasayen tout comme ça bakasayen batomboki balobi bata bandundu babima na kasai mais yo sikoyo Katanga alobi no bima na Lubumbashi te Katanga alobi na yo te obima na Katanga mais alobi ko se comporter bien soko boma mbwa batu ba mona te soko lia mbwa tranquillement soko linga oyiba ba mbwa po bana kokenda koteka kosala yango te bolingi te lelo ba peti na biso ya kase ya mawa nakamwisha bakamati bake ko batama bazikei ko batama nakanisi na suki video na koloba su mingite yango yo ba donc débandade et chasse à l'homme c'est vendredi 29 avril au Kasai nakamwisha les ressortissants de la province du Grand Bandundu et tous ceux qui parlent qui Congo pour chercher à Kananga ils demandent l'aide de la MONUSCO pour qu'ils retournent chez eux tout ça Chilombo alinga cha mubulu na Bandundu acha mubulu na Katanga polo bakebe élection ko salate ko kima élection te mutu ko kima ve alors nakanisi na suki wana botala bandeko so batami pa tala babatami bandeko Bandundu babatami pa égyptien yakaka boye mbuka liboko mwesa ve bomena tano hôpital kana na bomena tani banzo bome pied tala beto andia ya inyoso bandundu ya inyoso bwande mama Chantal beto kumara kumba bankage na kacha mfinda mama Chantal bankage na kacha mfinda bon nyoso mosongo bo na kacha mfinda na kacha mfinda mama Chantal betu nyoso na kacha mfinda yemuna Chilombo après départ na yo bandeko nanga baluba bazo comprendre ba komona pasi sauf moi et Chakudia donc mutabandu akosala na Kasai te mais bino na Katanga bolingo sala loi na suki se wana ndeko nanga panza video John Image le King na tindelio Tatiana na tindelio bandeko nyonso bozwa video bo panza yango baluba balingi bakomisa Kongo ya bango bamonela ba Congo bamonela ba Swahili bamonela Bangala Kongo eza ya biso nyonso Chilombo taloko lukina baluba okosuka mabe kolanda yo mwana wa Mulau mwana wa Chibau merci Yo nani okamata bakongolais en otage